Le jour où il y a avant Koufa. Avant Koufa, oui. Parce qu'il y a un problème. Ah, Faye, Mobutu, Jani, mon maman, Faye. Faye, mon épée manakimia. Faye. Oui, ça va. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oyeli biso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Eyeli biso cuisine africaine. Oyo ezali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oyo etali ba africain. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba ngo kitoko. Okanisa suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes. Oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S, MS. Carré Parfait, émission socio-culturelle, le Pesagabino, information et assure sur Esika et Zombino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Pro. Nous avons fête à mariage, fête anniversaire, nous avons posé une photo qui toque, on a fait nayo. Vous avez posé le service traité, il y a bien contacté FB100 et vous avez pour rendre bino ba service nyonso lolenge bani. Pour commencer cette belle émission, salutations à toi Luki passeport balobi Luki passeport Wasimi Makambu tout y a passeport salutations na yo, salutations à Evan Tumba na Anvers. Motomoro bien na Pesiombote, salutations à Franck Poutou na Pesiombote, restaurant Franck Poutou Koliana Komela. Salutations à toi, salutations à Patience Mukendi, la fille de longues jambes. Moi, ça Pemba Kotsangong n'a pas été. Salutations à Valopindi, Tour d'Europe, Bibaluka Baluka. Et bon, Chris Brother, la flamme olympique, Motenayo. Motena, choisisse Matata en céleste. Na PC Mote, Segali, ya Jojongonda, Motenayo. Cornélie Mounongo, plus 243, salutations spéciales à toi. Plus 243, Yawili Moucheni, Code Yamboka. Derrière la cam, Tozabongo, Nayemoko, Jordan Mizoa, Zwanga bien. Salutations spéciales aussi à Faya Basket, Patron Bogos Ndekwagi Basket, Shango Basket et Héritier Basket. Mesdames et demoiselles et messieurs, je souhaite réel plaisir. Boébike, tu as toujours la page noire, tu as toujours de Janify, tu as toujours na larme. Et bazo leka bazo défilé on a repé ça ba avis na ba on tozana ndeko na biso moi si
actrice na biso monene a joué tellement trop au boyebi ye avanda pe mingi na Janify aelelo pona ko kabola mawa aye pona ko pesa point de vue na ye kolela Jani na lolenge na ye. Elle s'appelle Zena la guerrière que je salue. Je dis déjà bonjour, bonsoir Zena la guerrière. Bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça bien. OK. Pour ça on a pendant le micro. Batubayo comme madame. En tout cas vraiment bandeko ba limbisa voix. OK. Donc kolela tellement de qu'on a biso Janify yango voix et kauki. Donc voilà quoi. Nous sommes battre là. Malgré mawa, malgré souci, nous sommes toujours na biso. Bato bayebi Zena la guerrière kala amsusu. Bana miso pe ba bien mikolo ba bosani, ba bite Zena la guerrière zanani. En quelques mots, est-ce qu'on peut le wana bande ko wana ko se présenter vite fait moi parcours na yo mom ke bande ko ba eba. Oui, Zena la guerrière, Zena yenga, Zena lisaka, nyonso ngai nautaki epai ya mangwau maître pai molimo na ye epe mana kimia et après toyeko sangana na Johnny Chakala, Willy Mambu, Gabriel Bolembo et Bakata Vimbo na bandeko nyonso ba bébé santé ba papi Michopo na papa na biso grand frère José de Londres Sida Bilele. José de Londres Sida Bilele. Donc tout ça qui est belé donc voilà quoi. Zena la guerrière pièce nino joie oyo santa que pièce wana penda et salio penda salai penda mokile boujaki. Bon ba pièce est belé hein. Et belé vraiment au na sala et bouja. Ceux qui na zongi na oya mettre pas ezala ki pièce moko boy na salaka na kenara kolongola nina mopanzi zemi na pesi mbote sikaza. Donc nazala moi si à mettre pas. OK. Nazala moi si à mettre pas grand yaya wana siko ça grand yaya et après ça mettre pas uta ki poto aye aumela ki na poto ngana za obimana comme usko obimana sans faute. Sans faute na pesi mbote sikazali. Et après ça li que non na boyaki na grand yaya na comme olinga sans faute na comme sans faute grand yaya ye et ça ninga moi somo moko boye. Donc bayibisinga ke grand ya azali banda nga siko na sangi na voile na telema mbala moko na wana oui na ngana bala wana wana vraiment donc kala vraiment ba pièce kala na ebikuté so ko mona na isusu na ba chaîne mususu donc voilà. D'accord. Na telema mbala moko na bima donc ka grand ya ye nga wana voile na bimi non donc ça la rambonge moko ça na. D'accord. Zena la guerrière. Boni Janify oyebiye lolenge nini? Janify. L'auteur bika Janify saninga bien te pesinga kanda. Ah ouais? Comme on a ngambe mobile ya kebongo na mama buzoba pesinga vraiment kanda Janify na ebiye epa ya ngadia ngadios. Donc wana biso tozoya wana na pièce mobo ya za osala ngadia da zalaka donc azoke no kosukola siko ngadia dia azo linga siko kota na kati ya douche siko ba vanti o Janify ya za osala ezaro bon pièce wana e bomanga na ndenge moko donc ya osala na te wana ko na banzi théâtre te. Ouais. Donc bomanga na ndenge moko bazaki na ba Nicole Kitoko na ndeko na biso moso na ni kombo kimi excusez. Donc à partir wana na comment isiko kotala donc façon na ya ko jouer do so à côté na scène do sentir réalité moko boy na kati ya scène. Eza mutu mususu na kati ya scène boy ba pesi rôle boy que jouer boy azo amemi on va avancer amemi on ndenge o yazo monela mais ba Janify tant total bango eh ben non. Et après tant biso to ya ko kota sikoyo tant ba ona na mettre pas ngadia dia na mettre pas bakabwani mutu akena ndenge na biso to kotaki biso to kane to landaka et ça là que non ndeko nanga Willy Mambu na pesi mbote sikazali Gabriel Bolembo na pesi mbote sikazali kotaki mutu kotaki liboso nanga pas mettre pas et après ça il non
bayaka na Willy zena yo pe fo tala kaka ngabi tenga na bana na ça pas sans souci na pas sans souci tout ça te il faut ça pembe nanga et après il arriva ki ngai na Gabriel na yo kota na côté pas ya mango mettre pas donc voilà ndenge na ibela ki Jani na ne parcours ndenge na otikoloba. D'accord, mais Bino, on a déjà occasion de jouer à Jenny ensemble déjà? Trop banzonzinga. Donc wana na lobeli makambu ya ndenge ya ensemble bazalaka. Oui. Tu jouer trop. Tu jouer vraiment, tu jouer. Pièce où il marque ils arrêtent à fashion. Fashion, oui. Jenny. A raisonné trop, hein. Ah oui, hein. A raisonné mingi. Jenny siko bazaki siko mibali mo bazali bango bien ndako, to zela bango bien ndako. Et après ça ba iko sango ke non, basi mo ya ba fashion. Bazo sala dégâts donc ambiance au saranati. Bango ba koti na bango mbala moko na nzela wana na bandiko mususu. Abakomena bango linga basi ya ba fashion. Et ça là que je me souviens bisinga que non yo zo batem mbaki na yo ndenge za bakoma olinga basi ba fashion et tout ça là. Domaze na pesi mbote sikaza. Domaze aye abize na yo zo batem mbaki na ngai pe tala tala. Ngabi ndenge za boye photo lakisa bango. OK. Lokola bango balingi basi ba fashion biso pe to lakisa bango poto zanan. Fashion to lakisa bango. Siko eloko bomanga nini? Tango biso siko to kotisi so esprit to bi que non to la ta fashion. Na lati siko fashion siko na kitisi na kitisi pantalon na fongoli siko tirette. Oui. Jania ye amuninga atanga boy abi zena wana makamnini ngabi fashion. Kota kino ko changer ngabi no changer de fashion bino bolingi basa fashion ngapi na ti fashion. Abi fashion kaninga lobaka non. Fashion on peut balata on peut boiter c'est que yo bi fashion on te baninga bazo kitane pantalon yo fongoli ne tirette tala kota kuna yo bi fashion on peut ndo alati la ngote do maze bozo kendo api do maze foni ka kimia zo tala ngabite fashion Zena na bimi ni to perdre. Ah oui. Franchement to perdre vraiment na bimi sko la nzinga a termine la porte si zo tala Zena Nika kaninga lobaka wana. Et après naninga tokenda ki na bar sikoyo donc expression na d'abord amoni que moi ça ndako koti na bar. Bazena ba camarade na bango ba camarade dadi kitambala molimo ne pe mana kimia na ndeko nanga miraesa à côté ton to côté ça lié somo tout ça de expression d'abord facial corporel donc normal. Et après to ça ni blo mo ya esobolo. Oui. Ya Titi Kalu bilo musuto sala ngo na major bisadidi ya Titi Kalu azasko PD azai PD siko yo bango na pululu pululu ti ay ko changer elo musuto bomanga tozo to vandi siko yo to na on prier siko pona ye nga za ser en Christ vu de loin azaki pasteur na pesi mbote sika za vu de loin azai siko pasteur nga siko na prier pona jani na bela milu mabelo ngakati na bela siko yo au finanga siko na makolo non kente obike na ju foulard na ju foulard na cheboy na kanga misko pema na oseka ouais non seka siko tanga ya muni oseka de vrai hein. Ah oui na boy siko caméra mo na fini kisko foulard ya fini nga na nzaka na boy zena te écoutiser na bon ngabi au nom de Jésus robima bi na kente na bon a fini nga siko mataka liko na bandiko seka pona si sa prière on est ah nsambe langa jani molimo ne pe mana kimia vraiment pona si sa prière on est exactement des gars donc voilà quoi. D'accord beaucoup maman na biso Zena la guerrière on est au PCB moi résumé moi synthèse moké il y a parcours il y a yo na oyo il y a Jenny Faye na ndenge wande ko tourner Jenny Faye na poto yo na poto masolo ya couple na vie familiale na ou bien évolution à Jenny Faye est-ce que banaï ko landango de loin ou bien de près? Bon de loin et après et arriva qui que non tango
mwana mai aza oyebisa biso ke non en tout cas bandeko na nga nde naza boye naza vraiment bien te tala mwana mwasi na osala nga boye non so ozomona ke oza no alaise te obimi na yo biso toyebi ke yo ndenge oza wana osololaka na ye deja ke non ndenge nga naza boye nga na makambo ya libala eza te basolola bongo ye na ye yaya naosolola te tososola ko bato baotala yo bazotala biso wana eza lisolo oyo ya bande kobetela bino po bato mosusu bazobaka n'importe quoi bazoyeba makambo suti voilà tosolola kasi nga jani donc à part ndenge nayebelaka epai ya ngadi tovanda trop tovanda mingi Jani ye na la brine ezaki contrat eza kutulika macontrat te kandi tosololaka bolingo ti ozomona jani aza obima na masalanga mao kivule napesi mbote esika aza petite sœur ndenge aza wana azalaki na kati ya mouvement petite sœur abeta kufra nani la brine abeta kufra mpona botola mao mobali d'accord et ko arrivé ke ye akoma nani la brine akoma na olingo tanga kombo na ete epi akanda epi anga méchant epi anga na kanda dona lobaka mwa mwasi wana vas-y lobaka ye mwa mwasi wana ozomona esalaki non bakabonaki na bango akoma epi na mobali ne mosusu wana la brine ye mwana mwasi wana d'accord bakabonaki na bango bakomaki epi na mobali mosusu et après ntango oyo ekota siko na mboka kangama so na mboka nini yango wana ayebenga fai taninga te ayebenga fai tala boye nde naza boye fai bisenga mpe nazawa nga mpe nde nazawa donc match mpena donc eza mwa mobulu mais problème eza te petit tir na obunda oui donc na obunda mpo okota mwana bato abunzi akoti apitizile mbongo malgré alobaki ke non ambengisanga na poto te soki mwa mbongo na moke wana atindaki yango te yenga akoma wana ti esengai ke ye akoti ntango akoti esali ke non amwana petit tir aza na place avanda te jani mpe aza na place avanda te ka ndenge ezalaki biyengayenga akoti ye ya poto sika ti malgré mokanda te aya poto kala disons malgré mokanda te abitala boyelekelaka boye akoti mwana mai bamemi yango ndenge bamemaki wana mamu na biso te esalaki non ntango baokoma ndako moko jani ndenge aza siko petit oyo tovandi ndako moko boye talaka mwasi na mobali bavandi ndako moko bamakambo na bango ezoleka me nga mpo na nga na société ke nga na ye tozala mwasi na mobali wana ye banda oloba bon mais ovivre en même temps na ye baoza ndako moko ebongo siko ntango oza na mwasi na ndako okobetekaka me toza bato oui bien sûr ozomona epuis bazalaki mwasi na mobali soki ezalaki bazalaki mwasi na mobali te wana kuta okobeta kaka tina suka me bazalaka deja ndenge abetaka ndeko na ngai kivule kufura na kini ozomona baza ovanda ndako moko apres se esalaki zemi masola poto ndenge elekelaka ndenge makambo nango elekaki ndenge dabri nazwaki mokanda biso toyebi te na ndenge bien na ndenge mpena bien ata kutu faya obaki ke petit tir na obalo te parce que nana mwasi nanga na kini oyo na bala tovandaka nde tovandi nga na donc toboti e arrivé sunganga ndenge elekelaka tala boye anzimaka mwana bato tokoloba mabe na ye tina suka te anzimaka na ye ozomona mwana mai mpe jani mpe telema bolingo mpe elekaki makasi na kini fala ayebelaki mpe tro te anaye komanifeste yango amanifeste yango ke no tala boye mwasi nanga boye biso mpe basi tolingaka bongo te en tout cas wana epesa ye motu makasi te ok epesa motu makasi te aprofite ke no tala non ozomona mais soki jani alobaka te wana sava soki otali baémission mingi jani ezako benge petit sere ye moko mpe na mwasi mpe azako ba te wana grand frère pour dire ke non bayokanaka mama bolingo te d'accord ntango bovandi na moto esengi ke non yo bimi ata kutu mpo na makambo ya bolingo te yaya toza bandeko ata kutu mpo na bolingo ata kutu zuwa yango ntango deja yo osali pa moko boye boboti ya liboso boboti ya mibale na mawa wana teteke ndeko no congolais ndeko na yo congolais okoyede te ozomona etaki ndeko na yo congolais okoyede te okoyede ndeko na yo congolais te mwana mama ata kutu yokaki ke jana azobeta masolo ya mwasi na ye etaki ndeko na yo okokaki koyede te mpona mokanda oyo toyaka nango te toyaka okuta yango nde awa toyaka okuta yango awa so omoni place moko epesa otie mutu do yo olakisi kaka ke yo nde mwasi metala sikoyo
D'accord. Comment kende? Toujours continuer le solo. Bango, baboti mwana liboso, baboti mwana mibale, contrat na bango des alliés, il fallait gaper ça. De on a biso mais écrité verbal kabo écrité. Oui, je sais, mais bazou akara ndenge zalagi, aibi ke soka pesine de on a biso mobile, de on a biso mobile ya ko bengisa. Peut-être madame Nobi ya okay na Kinshasa ke sa vine mususuko zu wana ngo, moi ça bande ko kanga ko pesa ekate. Bon ata pona bongo ta kende ko na yo. Ya ona solo basi. So kanyi mutema ke ko bengisa moi sinaye. Eta kende ko na yo. O ko pesa mukanda te. Si lo ni sinda ki yo ebike no, ata musula bunda tina bakota suka jana ko songa mutema sima ko bala ngai. O kena ko linga mbani supani. C'est ça. Et bon, tant que Johnny y est pas obimana ndako, a okende, moi c'est na olinga mbali musu. Pourquoi banda ko zonga kana kat? Bino mutu banda oza nae. C'est ça le problème. Tant biso to yoka ki makambo wana. Abi petit wana akumoko cha John a parlé. Yaya. Yo zo supporter ngo. Oh non ça nini, non ça nini. Non ça nini. Ba kinali maleko petit na propre. Zé mushu ko benga kinali maleko ko expliquer mo mingi parce que ba on ba vandi trop. Ba 2 minutes ba yibi makambo ngo uzomona nani jani to ibseta yaya ngo remarquer bongo bima aya na obima nini no bandeni no kendo na place okete pasi jana souffrir pasi tant aole lazaki na place okende bino bokore ko sala quelque chose te na moment au motazaki vivant azole la gaza na place okete bino tant que bande ko nae bokore ko lukela solution mo côté kinali maleko ayebisa ki yeke no yaya yaka to vanda kinali maleko alobaki yango yaya yaka to vanda avanda pe moment moko na kinali mo batamoko bazala kinali makamsusu elekaki omoni mboka oyo eza mambo ebele bamisala kolandela vie ya mutu bande tisuka wana komi ndoki. D'accord. Ozomona esalaki non donc ngape donc na be tobenganaka na mona mai ndeni o sava ndeni sava buna yo sutu kaka boye namoni video moko boye Jani faina bilamba libanda na bimelo po emoto benga na melo ndeni bien mais na moni na vigile ba bulmani na moni bilamba na moni yo c'est comme si ba bengani pas la brune aïe yaya abina iko kanga ekutu na iko nena sabo na iko kanga ekutu na yanke wana awa ngabi yaya yanke nini junior wendo bien na yebiete soki nani wana uwa salaka na wana oya baba boti na wana okay na yebie ko tute na moni kaka sungi nani wana ozomona kabia solo yaya siko sandeni abikena bengi apo ferenze apo ferenze azoya po ya kozwanga. D'accord. Ozolanda bundenge sukela ki après ça na ko benga bitete wana kinali maleko ngabi ya savaz yaya vanda kimia ndenge sabu bunda wamona mobali bunda luka ndaku na yo moko luka kinali anzimo vanda ta muke yo bunda yaya wastar beta ba porte simba ok gel mena yoki poto benga na ba mela gel mena yoki ngana ibika kino janiti siko azala pa kinali bia zepa ndeko moko bote nzamba zo Dieu m'a parlé ngana ibika bungu. Yo kaka te ke labri na boti pelzus. Na yo kaki ote akomi na zemi. Akomi na zemi oya melo wana. Melo wana cela veut dire mobali wana. Oui. Yo mobali ope na njunju makasi boyendeni. Njunju na mona nga batu na mona mobali njunju makasi boyete. Oyebi couple wana bien. Ozape na mwasi na yo na ndaku na bana. Okika ko déranger couple batu kindoki. Po kindoki saka te fo so eloko mabe otela mutu na faire to bomena masai to bomena te kindoki otelela wana oindela wana jani aulata bino na nzima ki kututeke jana ko zonga na ndako wana tonga na yoki kinela benga kinema liko bia ya no comprendre fiete uki vient la minute ba benge pa la brine ke non ndingi sabo ngana o supporter makama bana te o supporter makama bana te ndeni bana tozonga na mo sima na parti mo chokoloba Johanna azagina Labrine manai ko landa Labrine aussi ozo condamné Johanna pourquoi parce que Labrine Johanna bien kazana mobile ne nanda azana mwasi nanda metanga ye devant Labrine peso kazagina bolingo afaya linga zongela so mobile alinga linga mobile wana te kasi ningi sabo mwasi wana ko état spirituel na ye
eza vutu tourné pona ndenga beka nongo tsholo babongo pona kozongela Jani donc azoki Jani on dirait instrument mo boya itisaka kaka pona bana On a dernière toi qui na rotika on a école oui pour asa asuni tu peux imaginer que non mwana wana tanga abotina garçon wana na suka awa ta biso aussi kala Jani fallait pas ozonga na ndako wana o tetalaka la brune na ozonga na question na o tetalaka la brune nga supplier nga tout ça bana ngai bana ya bana na yo bana na yepe yo so mona bêtise o ya boye ba opita nini makemane nini burma na lempa yo vandi te ka bon eza koseka mais c'est choquant na kati ya ndako ye bavandi wana za chambre mosusu bakwanga na chambre mosusu ya vandi bakwanga game yana kuna bakwanga ka kama ça zoisa biso famille azoisa biso bakama zomona o vandi kasi envoûtement ndeni mona vandi ayeko raisonner bia kala tango makama matata moko boye na kala matata moko boye le kaka entre Kivule Mao na petite la boye kotanga kombo po bakanga ka endoki ah bon bakanga endoki la brine na tangi kombo amtuti ngana tuni na question nana ma po na ni makamna dongi na makamna kolobeza nazoboya ndeko nazoboya bakanga ndoki na Kishasa te bakanga nani ndoki nani biso mwana nana dongi na nzimaka te to na ko vana rezonga bia doki azaki na posa molimo ya mutu po na mbonge na ye mata mbonge ne mata na isi mwana mai zala na kimia nzama kosunga telema wa mobali wana kati ya ndako awo surveiller bana oketika bana nchiki ngabia ya telema abia moeza te nazoinga pona bana talaka nani mwasi wana lobike neza boye ye azama comme bébé akosala ye fazala wana po alandela bana kena kozwa bana école po assurveiller bana na ndako tout ça quel motema mabe bana ngo pe kaka ya biso ya mais en même temps il y a zoko mobile muso na chambre en même temps bakabol bazaki na ba séparation de chambre ezana no vrai tango Jani pour nous c'est ça vrai tango Jani aye kozonga biso pe toyebaki te Jani azongi OK ba voisin tango Jani aye kokufa ba voisin batindi ba vidéo ndenge po baza opita na bona makembese na lempa tango melo aneve boye allez et petit moi kesi melo a petit Ferenzi tango me a kitina se Jani ayebaki tango amonia bi au côté on soli biso to kite pour le ba terme no biso comprendre bazalaki na mbai luana bazalaki na ye et après ça Jani monika ndenge le jour oyo ya avant kufa oui bazalaki na mbai luana amonika bi problème ni yo bengi ngai yo zo continuer ko pesa ngata respect wana ba voisin bazoyoka pesa ngata respect makeye na bango ndenge elekelaki mbala mwana mbala na kitina se Jani tanga telle fenêtre atali na se amoni abi yo so kaka te abi na yoka na nini yo zelo komona wana mobile wana mtebisi wana mobile wana ko abi yo zelo komona pourquoi lobaki mwana OK pourquoi zelo okomona elo nini lekaki biso toyebi te makanisi nini oyo yazalaki nango biso toyebi te entrée donc ndenge nani comment faille monaki bazalaki déjà na matata likolo ou bien eko moni leka na fenêtre po biso tozuka batindi biso image tango mbala nazo banana faille azo silikela ye biso oza mobali mata awa bi ko mona faille ko mona pourquoi wana tango lo babon moi ça zéro wana na moto mona to mona ki to mo ça na ndako ti aza alembi déjà basi kwangi déjà nazo le binango camarade nanga héritier qui voulait héritier vui abiyaya yango biso tozala mayele
était liwa jani était abiso na basi na mibali de bajani nyonso na lobaki yango déjà obo ozana makambo oyo bosala keba sino sino nzambe na lola alingaka te ke non opesa omisala na ndenge na yo moko ke non otayela moto na nsima do na mokuse ke otala moto na nsima nzambe alingaka otaleli ye afungoli porte ya pe banda siko kotayela bato so bandeli kotayela bato mpo bafungoli porte oyo osuka lokola ndeko nanga fai asiki biso lelo na monene nyonso na kitoko nyonso ake na se ya mabele likolo ya ndengana ya lobeloko moko. Résumé nini oro ça la synthèse nini oro décrire la brine comme ndenge nini moi c'est ndenge nini azaki mwana moko naza kolinge mingi. OK. Naza kolinge mingi tango tokendaka matanga ya papa ya Jani eloko moko elekaka na monaka déjà ndeko nanga azala penda bien te pakazaka kaka na cuisine akotika ndenge ezalaka façon namonelaka ezalaka mwasi oyo aokonza makasi okozala kitoko okozala na nyonso okozala ndenge oyo nzambe asengi ozala respect d'abord na mobali mari bozaki libala te boboti bana mais ekomaki déjà libala po alliance kitoko eza motema donc fongoli motema na yo olakisiki moto wana olingi frère alliance ya bien kitoko motema etango bokobalana ata dia balinga kota tia mwa buzoba moko na kati wana esimba te parce que ezouta na motema mais soki ezouta nango kaka na estomac yango omoni ke non eye ndenge eyeboye yana makambo mosusu na kolobaka melelo te yana makambo mosusu na koloba azali mwana moko azalaki malamu bolingo ekotaki ye na mobali oyo ya yo te aza na mwasi na ye bolingo ekoti mobali ya yo te aza na mwasi na ye done eza boye mpe ndenge aza pe ndenge aza wana ezaka mpo aza na déjà na mfutima aza na botutu oyo déjà atikali nango parce que Jani ndenge akufi na ndako wana makila na eza makasi mpona yaninga alukele mpe su petit na ngai bayelo kanto bayelo lisaka kende kobeta makembese kuna mpo eza ndenge na ye do bato bayaka aza moto moko boye apesa atala te ndenge ozomona ye wana wana eza ndenge ya bino basi ya poto obi eza ndenge na ye moko non tolekisi mpe na makambo yango te eza likambo yaki mwasi ya poto te mwasi fo ozala mwasi no bapesaka biso batitre ke no mwasi ya poto te mwasi ya mwasi ntango oza deja na mobali na yo na ndako respecte oyo ezoleka na ndako respecte mobali na yo mobali Jani mpe azalaki na mabe na ye azalaki mpe na bageleme na ye na makambo nini banzonzingi na ye mais na likambo mosusu oyo keta mosusu yo ninga obima no mabe te obimi mabe na makambo oyo biso toyebaka deja ya kindoki elati sikoyo emanifeste tala lelo oyo mwasi aza mwasi bagrade wana nayebi te bapesa nango apesa bagrade wana ki biso nde basi ya poto foto salaka mibali soko oza na mobali aza na ndako aza na mokanda te bonyokolaka ezaka ye te eza Jani mpo amanifeste mpo emonani mais ya beaucoup de Jani aussi oyo bana bandako bato bazosouffrir ebele lelo eyaka basi pete na mibali mpe bazonyokola basi na bandako na bango makasi bazali po ebele po aza na mokanda po apesaka mwasi na ye mokanda il faut lukele ba problème ya mibali yebanaka te ya mibali ezaka mingi te ya majorité ezaka makambo basi nzambe asala bino lokola ya banyama babengaki nani oyo abatamaka bana bino basala bino ndenge moko biso nde tozalaka motema moto tosilikaka mingi yango tolata bagrade oyo eza na niveau eza bien te mpo digne te mpo na biso mwasi ya poto nini mwasi ya poto likambo nini ebe non mwasi ya ndako mwasi ya mayele mwasi ya valeur tolata bakombo wana nzamba sepela na biso
est-ce que malili kaka ndeko mo tinda basi apoto bala na posa nzoto makasi koleka o azokoka lisusu mobali na ndako te il faut akenda koluka bamibali mosusu libanda? Bon, monsieur eza bamvutima monsieur eza bamvutima malili yokanisi ndenge eza boye po oza na sentiment na bolingo no fo malili ezala non oza sentiment na bolingo na yo ata moi ezotumba ata moi eza makasi wana ata moi eza makasi ya yo aza mutema no aza mutema na yo eza malili te bakoma kokosela bamalili makambo oyo malili ya nini fungola mutema so olingi mbangi no na ndenga ya solo fungola ye mutema so olingi mwasi na yo na ndenga solo fungola ye mutema so omoni esimba te eloko leki tika eza te esimba te eloko eleki tika eza te po okotelela wana pe koyindela wana osutu kaka boye azokendaka ne azocubaka na ye yo ozozela kaka eloko moko boye oteli pe oyindi. D'accord. Tant ozwaki sango ya liwa ya Jani Fai ekotelaki wapi? Ya na région siko franco mobutu ndenge azalaka nayeba ye teke no mwana mama akokufa bongo briske boto yoka sango na ye nazalaki na ndako nabiminga bitena ketala ndeko nanga mo boye double mama mapasa mama ya Daniela na Daniel nake natali ye mba mo petit tire nanga mo boye wana petit tire nanga mo boye abenga ya okoti na YouTube et otali makambo ezoleka makambo ezoleka namoni appel à 7e bagarre ngabi ya na rappelé yo na yembi 7e bagarre abigen me makamni nga na oyoka ngai makamni o melo apiti lengo ngabi melo nini me nani so la langila merci na mona onje baje ngabi o nani melo apiti lengo ngabi na donc abi mobala kufi ngabi nani o Jani boni biso baboye biba komedi babomi bazobo maka batu ka bazobo maka batu na mboni mbala moko appel ya Esobe la die Esobe ya mbote sikozali tukeda gelme makambo ezoleka eza ya solo tonde nini ngabi ya boti ko sala boye yo za deuxième moto benganga nini yo kota nano tena kumisa nzambe parce que mutu anga akwesa ngande kama ina ngai 7e baga tonga tanga ika kombo na ngana kwe ngana kota ka buna ganga na kota na kota kana munika ba message kota na kota ko na nini ya FCD memorane ya biso mama ba diaspora awa na poto tona koti kana kiki ba kolela na ganga taswe matainga taswe mati na banji kotoka wana na vandi mbalmo nani mwana ya ndiko nanga na ye mère double qu'est-ce qui se passe maman ngabi tika na vanda kimia na vandi donc nazo toka na singi mai ngapesa nga mai dota na melika mai koleleye nandi kebna bandi kolenda bandi ko bamba na wana bana telema kebika bana poto ako comprendre telema ka sotalanga problème nini izoleka na lela isalanga bien te mwana mama nga Jani Fai Fai Mobutu Jani mwana mama Fai muli moni pe mana kimia Fai oui ça va émotion toza on dirait que l'émission ils a émotion ya ndeko na biso Zena la guerrière ya mutema pasi ya komona engambe ya ozongela kinini topekisaki ozongela kinini eloni elandaki bana ngo basali wana bana batikali ya mosanga osala buzoba Fai na ngai Fai
Courage, Maman Zena. Courage, to continuer pour cette émission. On a dit que ça passe mingi. À mon thème, Jordan, est-ce que tu as un moyen de sa maman maman pour te payer papier? Fai, uzongela nini fai loko likitika izate. Loko likitika izate ya tuzanye fai langai fai. OK. Je vais continuer dans cette émission Maman Zena. Je sais que ça fait mal au cœur. Nabi que ça passe na monter mais supporter courage Maman Zena. Nabi que Nzambe akosunga Janifa, ça fait trop mal au cœur. Après tant au monaki nzoto amowe wana gisango. Mais quand tu as vu au monaki nzoto amowe ça t'a fait comme ça qu'on est. Ya na moni fai. Na surkei quoi que. Fai na surkei ya. Mwana mobala inzi, mule bogara ke. Ya botenyo swekei. Oh là là. Nakoka otala te mais nakoka itenga pe na mona information za fa na mona ko théâtre nga mona nga bité eza théâtre base mais tant na moni fai na moni bato na moni fai jani fai nga bité ake voilà maman. Avant matanga ya Jennifer Oisali lobisi mokil mobimba. Lobisi vraiment mokil mobimba. Voilà. Vas-y. Avant matanga ya Jennifer lobisi mokil mobimba. Tout le monde lisusu na organisation bino bosala ki ya ba comédien ya bato ya bino bato ya théâtre. Ba pesa ki bino 10 000 € et pas ya choisi matata mais apparemment 10 000 € en organisation. Et comment il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe au juste? Depuis mon année, 10 000 €. Non, yo ka sukanda, yo pas 10 000 wana. Non, yo ka sukanda makasi. Puna nini ka ke botan azai na bomo ba 10 000 bimaite. Puna nini fa itan azai na bomo ba 10 000 bimaite ba 5 000 ba 1000 bimaite. Est-ce que ça qui n'a besoin d'un autant zaki na bomo? Ça n'a besoin d'un autant tant abeti tant muta bim absent vidéo ba bingani libanda na bilamba ça n'a besoin nini? Ba soutenir rien non. Tant déjà mutu asali vidéo ba benga ninga na libanda na plastique a besoin soutien biso ba opeto sa ba makambo belebele na mutu meto lingolo bango te ba 10 000 wana na ba su ba nini wana ya makambo ezaka ndenge na ebitisi ba signer na monde ténèbre ba signer likambo na monde ténèbre ke no soki ifu mutazoni yoko maifanyo yoko makaka so akufinde bambongo bi marezala nini bande konanga sunga bisoko tant toza na bomo ebozela ate. Mais tant aux en bon il faut se manifester, il faut battre pe ko zana na makasa ko sala oko bunda na yomoko peut-être toza na nous tozali oui bo aider pe biso na ba 5 000 na ba 10 000 wana. Na pesi maman Denise merci Denise Nyakero motema ya papa na biso président Tshisekedi na signe oya sali nzamba lola amona yo abakiselo ya mingi mais va te recruter nda tindika 2 billets yekuta pesi asali makasi tsopeke na jijete biso pe biloba loba. Ça fait vraiment très mal au cœur. Maman Zena, on doit comprendre l'émotion, on doit comprendre que au kokolo bal sous-sauté, donc ça fait vraiment mal au cœur. Et ça passe mingi na motema koyoka comme on a de qu'on a biso Jennifer accueilli, nous avons obligé dans 4 émissions puisque Maman Zena, ça kokolo bal sous mingi il a vraiment des émotions. Dernièrement na okasi na batonyo so batalio na ba programme sous les alliés au sala pour na ndoto mowe. Oui. Tolingaka total nzambe makambo na biso nyonso total sangwe pa ya nzambe parce que yende azali Dieu de tout puissant azali ko na nyonso yebo kazolo bake soki bolembi boya mikumba na bino epa nanga na za wana pona bino c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors oui mutako sunga yo mais mutako sunga lokola nzambe azate. OK. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali
prière elekaka nyonso so omoni ke ozokoka te zwa mabolongo na yo tiango na se tayela nzambe wana aoyokisa yo soni te. Voilà message na ngai eza vraiment mingi wana na badiani nyonso so remarqué eloko boye so osambelaka te kima na makolo ya nzambe sino kotelela place wana mpe okoyindela wana. Voilà quoi. Programme ezaki non encore il faut que ekoma nde nayoka ye président Devos na président Molai na président Siatoula bazoloba ke non j'ai dit déjà lelo oui déjà ekoma déjà vendredi nde baosala ba programme nyonso donc na minute oyo déjà corps j'espère que ça déjà na kini. Après bandeko mosusu baza wana ba 2 minutes ba ansilozolo ba la duchesse ba yebi commande nini ekolekela biso awa pe toza samedi to kutana na patin. Voilà oui après to adresse mais en patin oui toza la wana to le la Janifai bango pe kuna samedi wana pe bandeko mosusu bakoya donc samedi toza la wana tole la Janifai et à partir de 19h jusqu'à Natongo tozawana nani comment ndekunangai merveille na papouche na pesi mbote sikoza linzamba bakiselo ya mingi na likanisi na yo nzamba mona yo donc voilà. Quel avenir pour les enfants de Janifai et Labrine? Biso tozawana tokotika bana wana te tukozala na bango aza mama moko boye namoni video moko azolela oui akenda na mort pa mona mobile ne ba boy alobi pe asali kamutaza innocent est-ce que lié mawate aza innocente ya alokuta moi moso njunju alokuta makasi ona yebaki eloko te yo kasi pona ko bomaka mutu fo sala eloko mochi eloko mabe oyebaki eloko te tango sokesa mobangi na ndaku yo so mobali so koti na ndaku liko na ngo beti makembe sebo sisi janya ya okuta buzoba na bino bo sala aya boni kindoki makasi boy olelipe ote na moni mobali te mona okaki mawa ta na fungoli miso na tali mika olokuta na okaki mawa surtout donc ele pesenga mawata na moni mwana oui na mwana lisusu na moni mwana et ça ninga bien te sikoyo na tete mwana biso bana biso nzama ko batela bango nzama ko batela bango tina suka mais siko tona zongi siko na elongi ya mama na tali bonga mwa moso alokuta alokuta makasi yo kana bisayo mage théâtre naza musako naza muto na nzambe soko bongwani te soki ebi likambu oya jani yebango kala te mais soko ebi likambu te nzamba lola ayokela biso nyuso ba comédie mawa poto lobby nzamba lola ayokela biso mawa soko ebi likambu te nzamba limbisanga alimbisa bandeko nanga mais soko yebi likambu yebango okoma okwa mutaliboma bat ba omona yo zolo banzela liko nango nzambe ne mutu azwaka mutema mutu ngana ko décider te la place wana bongola mutema na yo taila nzambe mipesa na nzambe po makambo nyonso ezala nie soki te yaya kaka ndenge jani akufaki na ndaku wana bozaboye na mobali wana jani abimi wana ozolia boye na kacha sani obaluka boye aza wana pesa na nzambe po nzamba alongola image mabe oyo za nango wana. Si elle vient demander pardon, elle qui a na média sengi pardon bolimbisaye. Asenga pardon pa nzambe parce que ayebi makambo oyo za nango. Aka papa ko kalisa po papa mobali na ye wanda to yebi makambo na ye. To yebi bakutani bango na bango batu ya nini? Elikolo. Papa. Problème ezate to yebi ozamona soki ya wapi yango wana o sali tout bolie siko pe na loyenge bolie na loyenge makila na eka ekwena ndako na bana venir bana nizala bien d'accord nzamba obatela bango abomba bango biso pe bandeko na eto sikali ya Janifai to banoki otala soki ya muke ezali to sangisi to boni bana to pesi mwana po mama yena nzambe na ye. Merci beaucoup, Maman Zena la guerrière.
Ba remerciement ne pas banani o balandi yo. Ouais, na pesi merci mingi na ndeko na ngai Trocadéro, na crée ma fille, ma petite Miradi Gracia. Wana mwananga. Merci beaucoup. Ouais. Na pesi merci na mama Oya Botanga, mama Charlotte Likula. Moto na nzambe mosakoli munene na Luanda. Sœur Gracia, Lisaka, Vimi Lisaka, Shendi Lisaka, Kolembate s'il te plaît. Non, vas-y, Oza, tranquille. Shendi Lisaka, Dorian Lisaka, Jessica Lisaka, Vimi Lisaka, Bea Lisaka, de famille Lisaka nyonso na pesi bino ba bisou. Suzy Lisaka, apôtre Paul Ndwenga, mbote sikozali, Dieu merci Misakabu, moto na nzambe, Victor Longa, bisous, bisika boza bambote na bino, vraiment, masananga 7e bagarre, toujours Chukeda. Menina Swamba, toujours Chukeda, au camarade na yoto, là toujours Gianni. Nzambalola, abomba molimoni na kimia, merci beaucoup. Merci beaucoup, Zena la guerrière. Elle était avec nous aujourd'hui sur Image Pro TV avec votre humble serviteur, le E, le M, le EPS. L'émission Nabino Carré Parfait. Merci beaucoup, Maman Zena la guerrière. C'est très sympa aux Anabiso. Restaurant Ngandantaba, Soukaina, tous les vendredis, samedis, dimanches, à partir des 12h jusqu'à l'aube. Bazana pona ko pesa bino taba ya kitoko pona ko lia misuni o ya kitoko. Salutations spéciales à toi Luki Passeport na pesi mbote siko ali Evantumba na Anvers motomoko a bien motombongo na Anvers Evantumba. Salutations à toi. Restaurant Franck Poutou kolia na komela na Maison wana Emile Zola 68 ri na Maison et pas ya Franck Poutou betato po olia biloko solo solo. Patience Mukendi, la fille de longue jambe. Moi, c'est à Pembe, à côté de la palette, na Pessiombote, Avalopindir, Tour d'Europe, Abaluka Baluka. Salutations à toi, salutations à Chris Brother, la flamme olympique, na Pessiombote. Choisis ma tata, Motenayo, ya Jojo Ngonda, Imene, salutations à toi, salutations à Cornélie Mounongo, code mondial 001, Motenayo, plus 243. Bengelanga, Yawili, Moucheni, salutations à toi. Salutations à Papi Kaimbele, boss, na Lyon, Mote Nayo. Derrière la cam, tout ça qui bongo na Jordan Mizwa, Zwanga bien. Jordan Mizwa, assisté par Fire Basket, Ndekwagi Basket, Shango Basket et Héritier Basket. Tout comme une souka émission. Héritier, excusez-moi, tant qu'on le dit héritier, na région maman héritier Mvoui. Petite sœur propre. Mbote Sigozali, Francine Yela. Grande sœur na yo, donc merci beaucoup. Ote na sa na lo baki ro lo côté. Ngai wana. Merci. China, la crée Mbote Sigozali. Donc voilà. D'accord, tout comme une souka émission na biso. Carré parfait et Silly avec votre humble serviteur, le E, le M, les S. Jordan Mizo, Zonga bien, Tokende, place au mémoire, tous les cas.